beaucoup. On chute ce vendredi avec Danou Kefula. Oui, ces derniers temps, on s'est fait remarquer par ma cravate rouge, na bretelle. Azola na batata pogno na cravate rouge na yebite Danou mbote na yo. Mbote mboka Laurent Fabrice Bansomi mbote na bakongomani baso. Bisika bazali kulanda biso ka ndenga na lebara bito komesana to mesani nani est-ce que to mesani na régime ba promesse mais to mesani na régime ya musala ezali mutunu ngana tuna ka mutunu so ko mesana kuluna bon to mesani bina kuluna te mais to zandi na ba konjo ba comme fatigué ako ka suko résoudre solution à kuluna te faut faire partie ces gens là ya mo mona uti yamba bandi ko inyo sacré ba lobi mais ba comme na place problème ezali basuki on comprend basuki bakangi frère moni mutu kaseza on a la vie na bango eza vie na bango on ne peut pas venir à la télévision on lobby Blaise Anta il est secrétaire non la zone c'est le comme ndeko Laurent Fabrice on ne peut pas critiquer le régime on a suka sans le critiquer de petit lomboté il faut parce que c'est lui qui est là. C'est lui qui est l'entraîneur. Yende mutakoy ko bimisa jure, yende mutakoy ko coach jure. Tu comprends? La zone c'est le monsieur peu bosembo. Entraîneur abagaje na bimisa ka jeune ti. En préparation physique à l'équipe à bimisa ka jeune ti. Entraîneur principal. L'entraîneur principal à Congo c'est Ndeko Chilombo. Yende mutana dia ko longola ministre, ya ko longola kasongo, ya ko longola mutu nyoso. C'est lui hier c'était Kabila. Nous les mettons Kabila, on lui a été Kabila. Mais pourquoi les lots, biso ba gente de l'unité de l'année de Cotilum? Bon. Tu vois, il y a que séparation pouvoir Izalaki. Séparation pouvoir. Pour la unité de l'époque à Kabila, tu quittes la matata pour le cas de tout pays, tu quittes la musique, tout le monde est à Kabila Nanios. Alors les lots, tout le monde est de Cotilum Nanios. Il faut être la logique pour que Congo est bon. Alinaïto Banagana Kuluna, parce qu'il faudrait vraiment qu'on en parle. Bande Rotuna aime bien petit moi à Vina Bango par rapport à phénomène. Il y a Danou Kefula, les abonnés. Laurent Fabrice Bansomi, parle sans parti pris, parle comme journaliste. Dans le bâti, à Mopé, la Zako, le Bango, la Baïtande, ok. Pour la une occasion, on a soutenir Tata Mokonjekolo. Très bien. Ezali à Bakuluna. Tata Mokonjekolo, pour la Nikamo Bakuluna, je te soutiens. C'est pour te dire que la méthode de la droite de l'homme, alali pongi bandala laki pongi na tumano soki ba pesa qui est qui c'est là lisaka batu pongi depuis là doit de l'homme elle va ko kata batu doit de l'homme azate pas mona elle n'est pas ko ya ko agi doit de l'homme c'est pour te dire que moi je soutiens Tata Mokonjekolo pour na kuni na pour ça la violation là nous allons te soutenir la ko ya ba que doit de l'homme ezate voilà violation même général Kasongo je te dis que pour na ngai doit de l'homme azate to soutenir yo. Nous allons te soutenir pour la Kamotali Kulina. On ne peut pas ceux qui a sévi, ceux qui a elle va ko kata ngana yo dans de l'homme ezate biso nde to ça pas combat. C'est pour te dire que ngai na lobaki na Tata Mokonjekolo na proposition na ngai. Il faut que zonga na idea ya papa Kabila Joseph T le grand de Kabila musée oh bien à l'époque à musée tozalaki à mutu kumuibe silaki bakoma kata batu batoi mutamo lito kati ekoi abangi akati mutu le bon mais merci il faut to comme la loi d'Italien comme mettre en application le kwana bakangi ndeko ndami ke fula kuluna na kitambo babengi bana nyosa kitambo bokena vegodom ndami ke fula kuluna yo ta na tei na kufi bakamuteka voilà droit de l'homme roya elle va ko kata batoi bako boma batu de l'homme ezate c'est pour te dire ceux qui te sera ngona ba commune nyoso ata 3-4 personnes ba kufi ba obanga l'état congolais commune koko za likolote comme ya mama bango na kanya makase keza solution te kanya makase za auto sala publicité na ngwe produit pe lokote to la rappeler masanga ngo pete ke ba John Kabamba oyela yo e bonga yela ngala no baba vala na bela batu okay produit pe lokote to sala publicité ngo produit ba fufu kama la baka kongo ezaka na kaisa na kasai ezaka na kincha kongo za ba province belé ozo comprendre na maniema balemba dia ngoto tikeno to ko kende kana kanya makasi solution ezali lelo ezali tolingi kuluna isila il faut que ça va mesure mususu oh ezali que nous allons dire ceci que pour la vision de lelo melo ngana na Congo pour ba chama ka kuluna te parce que kuluna oyo eleki là ils ont félicité même policier wana les kolanga ba pese mbongo non ce n'est même pas individu ko pese mbongo les policiers méritent l'état congolais ba pese ata lupangu je te dis comment va tout bazo sepela na Saddam ibando yo
Moutouassali acte ya Robert Amassasi. Ndeko Laurent Fabrice. Si vous m'en décontez. Moningai. Pona ngana lubango yana secteur moko o tata mo konjekolo asikali lelo ko kosala o ko tembola ko ngeza ka secteur armée ko ba ki soda congolais to ko mi sa armée na biso makasi na pesa thématique pour la cité o bi to comme la armée makasi soda ko ko ma respecter to ko zala na problème ya guerre ya mai to ko zala na problème ya guerre ya zamba babiso ndezamba na biso mai na biso bakolinga bazango banani bakobatela yango ekozala basoda ifo tozala soda ya makasi tokozala na problème soki tokomi makasi tobuli na Rwanda na Uganda toganye bango même Brazil kobanga biso ekoma ndeni kosimba congolais te so congolais moko akufi amela bakoza makasi bakoya obi à l'époque ya mobutu ezalaki so même isaïwa moko akufi peli wane bande obanga zaïwa akufi mobutu akosidika c'est pour te dire que po tokoma na valeur lelo eza armée so tokomi ka na armement ya makasi tokomi na basoda ya makasi po basoda ba makasi armement bozongo wapi boza na embargo boza na Congo eza na embargo te embargo bapekisi biso kosoma minduki te embargo na biso bato bayebaka te problème eza nini mpona tosoma minduki il faut bayeba marke ya minduki toa kosoma alors lokola na leta eza organisé ekoki kosepela te ke minduki bango bakozala nango bato fo bayeba yango mais na motino babi diplomatie efuta diplomatie efuta bakosola na bakongo mponaza te basomba ta minduki à travers bango. Comment voulez-vous que les rebelles et les troupes qui sont venus qui la casse, bango va parler dans Zamba. C'est pour te dire parce que la Ghana Rwanda. Vous tirez ça Rwanda quelque part. Rwanda. Ou bien Burundi. Rwanda. Après on a bango bazui. Mais pourquoi pas bisope to solo là, na ba pays voisin ta Brazza. Oh, tout le monde a la station de coq, on a besoin de magasin anti-valais, parce que vous avez dit, on a consulté, tout ça m'a parti, tout ça m'a parti Angola, et Koti, et il n'y avait pas d'habissou. On se comprend. Ben, les sous, c'est ma petite bisou, nous comme un génie. Mais c'est bon, pays, on a un problème, hein? Oui, bah, on a un cabisou, Kabila, c'est pas qui m'a mis du 40. Kabila, tu as un problème, c'est moi, qui m'a mis du tamboula. C'est moi, on est. Ma petite bisou, tout ça, un génie, n'a bisou, Batamaïle. Parce que la Congo, tu as un Batamaïle, Béné, Batabakas, Batamaïle. On se comprend. Ma cause, c'est un peu minduki. Ma petite bisou, tu as fabriqué ma minduki. Parce qu'à l'époque, à Kabila, les pères, on a fabriqué minduki. On se comprend. Par contre, fabriqué, tu peux Batamaïle, la bisou. Et là, on bisou, tu as la Congo, ça a l'État est malamu. Oh, l'État qu'on raisonne pour l'intérêt à Moka. Bisou, tu as l'État raisonne pour l'intérêt à Yé. N'a la zawa, n'a pas tout, n'a pas na Kéi, n'a Kéi, Sidi. M. Tu n'as pas besoin de c'est ça les cas problème. Même où tu as l'État, ils ont raisonné 10 ans en avant. Et qu'on a mal à un gars, c'est mon conjecole. Ma camarade, 45 territoires. Ma projet, on a ça dans un côté. Pour ma coïe, ma maman, Laurent Fabrice. On commence à chef en territoire, à ce moment-là, on a gommé, moi, c'est pas ma kepoto. C'est pour te dire que ma somba, ma manda, comment nous réagissons pour n'est de tout le monde à autorisé. Tata mon conjecole, à un mongo, ana. Après, ça n'a pas d'angaï, à tirer à la septième mongo. À bongi, salaire, il y a basouda. Ce qui a bongi, salaire, il y a basouda. Je te dis, c'est la foutue soda. Bon, la soda est dans la cité. Mais c'est la foutue député, dans ma ministre, et qu'il y a dans ma supermarché, et qu'il y a là-bas. Même quand il y a la poteau, bah, la bombe attend à la poteau. Mais ceux-là, qu'on a fait ça, moi, si son massacre à Massamou, son massacre à Makala, son massacre à Foufou Tolia, son massacre à Thompson, moi, vous aussi qu'il est. Mais, bah, quand il y a des choses, eh, bah, quand à Razak, tu quand à supermarché. Vous n'avez pas dit, bah, tu vois, Mistango, après, bah, la bombe attend à la poteau, bah, Tini Mongo, et tu es resté à la poteau. C'est tout, tu dis, ah, Mongo aussi. Alors, pour aussi ça. La consulter la consultation de Laurent Fabrice dans une minute pour le discours à tata mokonzekolo après la consulter de l'homo discours à tata mokonzekolo la sepelagi na makasi alobaki eloko nga na zelaki mais na suka tata mokonzekolo abete nga wai na teki loboko na mutu parce que tata mokonzekolo akende ko kanga photo na Kagame tata mokonzekolo c'était une occasion pour na yé lokola alobaki discours à malamu sont pas ennemis à ce que non discours à Rwanda les photos ça va ennemis Laurent. Il faut que les Rwandais que nous ne sommes pas vos amis. Il faut faire la séparation avec les Rwandais. Quand on continue, quand on a dit discours malam, à quoi il s'appelle Macron, n'a eu discours dans le maison de Pepe Nangaï. Pepe n'a pas connu qu'on dit jamais, maman n'a pas une photo dans Kagame, pour n'a pas fait ma boue là-bas. Et puis tu dis que personne Kagame Mazali n'a la cause à la tête. T'as la monnaie, prenez la fille du Sud. Pour voir les athées, mais à boy qu'on n'a pas résoudre les problèmes de Pepe Nangaï. Mais pourquoi pas dire qu'on a gagné les hommes à bon qu'il y a pas président qui dit par respect, oui, il est parti, c'est bon. Mais il fallait que Naina Kagame, Orange, ce qui est Kagame, quand tu as vu son gars en contact. Même quand il moment de mise, merci.
Oko kangana moi ça kangana mes photos té parce que bateau na balekiti biso té bango balingi biso té mutu alingi to lingi té prendre. C'est pour ça il faut ça on va le babenga séparation. Mais orange pour la rejeter de ko Laurent Fabrice, j'ai un problème. Nazaki invité na point de presse moko ya Mwana Mobutu, Joseph Désiré na likambo ita ilupango na bango et lelo ke salinga passe na bangi ni na koloba likambo. Mais na zango loba likambo pone bisa bato ba lelo que tout cool rien ne demain. Mobutu azalaki tout puissant 32 ans mais bana Mobutu ba kolela mapango na bango lelo. Alors c'est peut-être bato ba na régime ba yebaka ke ba koleka. Ce qui va vous faire ma vie, il peut qu'on a tapé bango. Na ba oui, bazana problème le pango na bango na veni monedite numéro 5. Le pango wana na monsieur Césarine na boulevard et kangamina nini ya loi des Kabila. Na boulevard wana. Le pango wana ba pesa ki yango, a ucho pesa ko vice-président à l'Assemblée. Toi afanda wana et pas ministre ça incompétent. Plus mobile. Même vice-président à Boyi. Pourquoi? L'État congolais a samba na famille Mobutu. Depuis à l'époque à Kabila. Kabila de Kimboko pendant 18 ans. Famille Mobutu longi et puis saison mti bango mapango na bango mais na tango ya ndeko Chilombo atia ministre oyo on a lu katota mo konjeko le bilan ya kotia ba garantie locative peso na 3 mois parce que likambo ba garantie to le baonga na yo kitwezo na 3 mois yekuta ukipete yazo na makabandako oyo ko pete tata mo konjeko le bilan te oyo pe ko bongisanga na hote on comprendre parce que ko bongisanga na hote problème na ye akola na bandako wana pour nini azo yango ataloke ezali bandako Laurent Fabrice Nathalie ba document bandako wana na mitu ni question Mobutu babanya takombo na ite bongo mamu ya tekaka makala bongo mamu ya tekaka ngumba pe ana poma ndako est-ce que akosala ndeni merci swabili ndako senga tata mokoliko je suis sur les secteurs kaibi dossier wana te alande la dossier ya mapango ya famille Mobutu oyo kutu ba saka ko na ya le boni ndakutu bana ne bazaka ta pesa kufanda hao so se ko na ngwe ba kufanda wa pango na boulevard na lupango zana mwene bitu ni mo 5 basi basama bazana mikanda na bango soki Mobutu asana 32 ans azana mapango bato ba sala 4 ans na 18 basi mapango bene bene na bosola pe bosembo na na mseta tanda bati kota likambo pona ebisa bango ke bango pe bazana pouvoir ba kandidater ba les tout puissants parce que bango pe ba koleka ba créer ba communauté ba la na likambo pe pa lipi ali malamu ala ta malamu de l'essentiel pour être là marié là tombo ya makambo ikeni ken ponye se comme kai ikeni merci beaucoup merci beaucoup merci kamalamu to pesa ba onde demanda so tu vas salir 2023 bango pe bango comme ba ser président parce que la passe tout le monde so qui va les zongi c'est plus bâti. Merci beaucoup Danou Kefoula, c'était très chaud ce vendredi et ça l'a vrai bien comme j'ai toujours dit Kin Matin c'est un fourre-tout, c'est un carrefour, nous parlons de tout, il faut avoir la tête pour nous Mabatu pour balober là-bas de Menyoso Nzamba Salabiso grâce wana, merci à notre Dieu. Alors, on va shooter Joël juste une minute pour n'appeler Samboté, na président Jean-Jacques Essungu Mubiala. Président Jean-Jacques Essungu Mubiala, de très très bonnes choses à vous. Président initiateur, il y a ONGD ASBEL RJCC. Président Jean-Jacques Essungu Mubiala, président de la ONGD ASBEL RJCC, bon début du week-end à vous. Et tout de suite avec les boss Unamale, Mobali ya Mama Myriam Kasongo, na Pesibilombo te boss Unamale, Mobali ya Mama Myriam Kasongo, et puis je salue les enfants, Christivi Una, Sephora Una, Anelka Una, Archip Una, Bambote Bele, Nabino Nene Bolandi Biso, Pena Hollande, Dezou, Kwaba Sinda Mzuzi Bambote Bele na Hollande na ville ya Maastricht. Rapidement. Simon Ikamba bim ko ba bengi petit béton. Les trois fois petit béton, la petit béton mot président Simon Ikamba. Merci beaucoup. Kefoula. Oui, voilà, président des présidents. Talara 3 fois boss, 3 fois patron, 3 fois président. Mesdames et messieurs, j'ai pris mes bagages à lundi avec Issa Salongo. Moi, je vous retrouve le mardi dans Kin Matin. Que la paix du Christ règne avec vous et très bon week-end à nous.